original. Nabi ke yozaka gouverneur ba warrior eloko moko etumbi mboka ezotumba mboka donc récent vidéo moko tout à l'heure vite fait etumbi mboka ya Robino Mundibu na comprendre te na ebité bonga na comprendre mais bino nde na comprendre bino te mais Robino na comprendre ye ya tali vina ye abike pourquoi bino boningi bo la tsaye loyauté moko boye bo la tsaye loko moko boye oyo peut-être étant mususu ozo forcer tandis que ye avandaki mutu apesaki epasa aza te mutu abengisaki ye na concert aa te mutu azwelaki esala beta aa te azwi sali na ye le 6 juin le 7 juin pardon awa na Maribel epesi bino zuwa héritier Watanabe a invité la dame de Paris bolingi kuta lobela ngote na yebi te qu'est-ce qui se passe entre yoza gouverneur ba warrior et l'artiste Robino Mundibu. Je pense que c'est un frère nga ke na mingi na penchant moko ya penchant na ke na nango je pense que na ye moko ayebi comprendre siko pembiole sentimento personita quand nous a raconta voilà pembe bi pembe frère Robino Mundibu wana komi siko pembe ya bwania zwaki tivanda liboso wana ozovandisa Robino Mundibu mutu nanga zwaki tivanda liboso donc nalekaki awa oyebi mamu nalobaki roro oyebi ntango place esali nga frère no pasi eza oyebi otala vie na yo otala carrière na yo mais aza na raison quand même oui mutu nyonso akotala afandaki na ndako mutu azobenga ye te voilà place omoni place aleli na komoko danser no abinaka tika na loba na yo nasisa loba oyebi Robino oza artiste na biso ya mboka nga toi t'es un frère toi-même tu sais oyebi obeta na wenge musique à maison mais osuka na bolingo eza poison mortel osukaka wana ta musuki wana obandi obundana po bato ba comprendre que Joe a commencé la carrière solo et un grand frère na o Aigle Timba eza grand frère na Aigle ça dit bato tout wana batika ke obundana na vie obundana awa wana za osalaka ata la vie noté ça dit eloko etalisaki yo vie na yo ya liboso eza ya okende kutana omona vie no Aigle et puis première eloko asala mimao abetsao na moko na France na Paris mutali boso amimo na moko abetsao Accor Arena. Aujourd'hui tu as oublié frère. Comme on dit loyauté, il faut savoir que nous comme on a loyauté, la loyauté c'est d'abord être aussi loyal envers soi-même. Est-ce que d'abord toi-même oses loyal yomoko yangone ba loyauté. La loyauté c'est basé dans le respect et ça dans la limite moko tina mutu a trahir et même mutu na monde a trahison c'est-à-dire grand frère na ye fallait à trahir yete ye pas retrahir grand frère na yangone ba lobi loyauté elo nini bo benga trahison par Robino non na lobi na traité na trahison te ngana okende na côté azokende ya ngana on a pe discours okende bien na biboy tant mon frère na biso ay kobeta awa ezaka grand frère na yana mutabe memaki ya awa ezaki que kaka po na vie na ye ozo comprendre lelo ye moko ayebi barando nyonso ye asala na bato asala ngo pour ye moko eza na jour te vie na biso Aigle ayebisa kende finga motu kende sala motu be non frère carrière oto anango lelo eza lokwa pembe ya pembiol carrière eza lokwa moto atambola motuka ya luxe akoti nango na autoroute soko kumbiango mabe okobaluka et puis soit okotutsa mutuka nyonso batutsa na mur eza mutu na oye tutana eza mutuka accidenté ça dit prix nango ezalaka su ndenge moko te na mutuka oyo nano etutana te Timba
timba. C'est-à-dire kosala lelo te osala lokwa otelemi osala lokola osala battle na grand frère na yo. Ça je t'interdis. Nous avons interdit papa. Non, nous avons interdit pour la carrière na yo. Bata que na pesio conseil. Non, ils ont conseil. Nous avons interdit. Oui, nous avons c'est comme si nous parents. Oui, nous avons interdit parce que eko affecter makambo belé à carrière na yo. Vous comprenez? Il faut l'interdire. C'est mon frère. Ngana yebe sika uti. Na kuti moninga na carrière. Ya kuti na carrière. Akuti na zaka déjà mignon abra. Akena déjà ba poto, akuti na zaka déjà na confrère na biso Fally Ipupa. Oh. Oui. Non yo ya après parce que préféré ya qui accord arena yo ya qui accord arena te. Kasi nazo poser question poto yebati. Kasi to opposer na répondre. Au moni tango yo ka ke Fally Ipupa aigle bengi papa chéri po mignon après mazaki na suspension. Nanu Robino yemi bolingo eza poison mortel nanu te. Eza pembe. Donc wana na zongi na pas frère na biso. Ça dit eza que tango ozo sala elo musu etikenga eza lokwa Robino obi po azui date na ye yango batu balingi. Ben oui. Est-ce que so moni est-ce que moni ya lobi bien Freddy Edim Bolongo suke koma pembe bolinga koma pembe na ndako. S'il vous plaît. Abeti tour na concert wata azui mo eloko muke autonomie okoti su intima. Encore répondre siko. Tango Robino lobi bongo. Batu belé bazuzu ba date. Batu belé bazuzu ba date. Nana te aimé là-bas au tout temps. Est-ce que c'est une vidéo ya grand frère ya Robino Fally Ipupa. Robino na sepelité po yo date. Non? Mais pour Robino sali vidéo pour le Robino félicitations. Mon frère Warrior bokende ko soutenir Robino. Mais faut na lo bakana na bargima. Oui. Non, lo bana yo. Yo poser une question, tant on a répondre yo. Et après na ba sous question. Na s'il ça quand même autour ninga. Donc c'est-à-dire nakimi non et so moni Fally nga la pécho idée asali vidéo à lobby qui voilà so moni déjà aigle aya petit si Robino sa musa na été Robino ye moko awa azaki biro sel mutu oyo atikalaki na kati ya ba bureau oyo zana Robino ici Coco Dilasso. Mais je te dis même en ce moment même Coco Dilasso elle est très déçue na démarche ya frère na biso Robino. Ngai souci na ngai ezaka Robino. Tout souci ezato mona appelle lobby Robino beti ba sale ya minene. Robino ko tele mata sala loko azunga sa battle na vie na Fally Ipupa. Non ngana opexer loko wana. On ne s'engage pas dans un combat que tu ne gagneras jamais. Eza pembe papa. Bas s'engage te na combat moko yo ebiki awa ro gagner te. Non. Robino kuna ya musika zala na openda na sesi lama. Pour kuna eza moins loin. Vous comprenez? Alors qu'on soit naïf ce qu'on a makambo ya. Bon mon ka frère na biso. Freddy Bolongo c'est notre danseur, il cherche sa vie. Vous comprenez? Ko kabele mbongo c'est pas un problème. Mais là ce qu'on a rokamwa. Robino aloba que okenda kuna ata $20 aux autres. Robino akbando tanga ba communion balar tout aigle pesa. Est-ce que les cas $20 te? C'est pas bien. Vous comprenez? Yango zo mona batu ba obenga loyauté ezati. Ezati kana mama loba ya mike zo uta et pas frère na biso. Vous comprenez? Billet avion o ba futela ki Robino. Et kokani na $20.